Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilei nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makambo belé donc c'est per sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc si tu na bino yango. Boyo ki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Boulou te. Yena Congo Swiss TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna il y a ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Boulou et yo kaso ya Congo Swiss TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza ma solo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe. Mbote balibon ya Congo Swiss Télévision, izanga yo dino Bénédicte Mokoro. Actuellement, on a un Mbandaka pour soutenir le chef de l'État, l'équipe d'avance. Il y a manifestation et Salimaki, Bolanda Binomoko na Bilili, et puis Tokutana juste après. Merci Mingi, monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur, monsieur le maire de la ville de Mbandaka, cadre de la parti, Maloba Mingi, ici, et le Bami, la joie qui Maloba, la Bami, va conduire Nani. Maloba Nangaï et Kozala, le pousser. Mais yamboé te nakota na bozino ya mama ya mokuse na koloba na nina komisela bandeko nyonso mote ya secrétaire général ya parti oyo azali kokamba au quotidien lingomba politique UDPS oyebi kombo ya secrétaire général ya parti na biso kombo na ye nani kombo na ye nani alors, tangu na sorola kinaye pona ya wana Mbandaka aebise akingai komiselanga mbote ebele na bandeko ya Équateur. Oyambi mbote ya CG voilà. Alors, tosangani lelo na contexte moko particulier. Ndenge boyebi mboka na biso ezali engagé na processus électoral. Milulu na biso ya lelo ezali na signification monene na bato oyo bandimeli combat to pe ba valeur ya UDPS. Pamba te boyebi bolandaka bilili bolandaka ba réseaux sociaux bandeko ebele babandaki koloba ete UDPS, secrétaire général Augustin Kabouya, Tata Mokonzi Ekolo, Fachi Beton, Azali Kobanga élection. Azali Kosala nyonso po ete tokota na oyo babengi glissement. Mais babosanaki ete combat ya UDPS ezalaki combat mpona koinstaurer état de droit, mpona koinstaurer démocratie. Yango wana ezalaki important tangu premier mandat ekomaki na suka na yango conformément na ba valeur ya UDPS pela moko na ba valeur ba idéo ya UDPS ya démocratie ezalaki important que UDPS pour respecter cycle électoral yango wana nalingi tobeta maboko makasi ndenge UDPS respecté en valeur na avec l'organisation il y avait élection UDPS avec mon cabinet secrétaire général Augustin Kabouya
Et puis Tata Mokonzi Ekolo, Excellence Félix Tshisekedi, va tordre le cou ndenge balobaka na lopoto na baoyo bakanisaki que tokomema mboka na glissement. UDPS ezali parti à combat, UDPS ezali parti à ma valeur, tokomelaki démocratie, essayelaki ya solo ete na moment où essayelaki d'organiser l'élection wana esalama. Voilà eloko ya liboso. Eloko ya mibale toujours na ba valeur ya UDPS. Bato mingi balobaki que ndenge bandeko ba déposer ba candidature na bango, UDPS a kosala manœuvre alors que CENI ezali organe moko indépendant. Bato bakoselaki UDPS makambo, bakoselaki Tata Ekolo makambo et que bako éliminer ba candidat mosusu. Est-ce que vous avez candidat moko va éliminer? Voilà combat ya UDPS. Tant que vous avez un bilan, tant que vous avez une réalisation, mais vous avez été dans l'état de réalisation, vous allez dans le domaine ébélé, dans le domaine de la démocratie. Voilà que l'UDPS a respecté ses valeurs. L'UDPS a respecté le cycle électoral en mettant tout en œuvre. L'UDPS a allé partir au pouvoir. Responsabilité qui a exercé leadership de sorte que le niveau du Parlement va voter la loi pour organiser l'élection Salama, le niveau du gouvernement va faire sa moyenne à CENI à l'élection Salama. UDPS a sali ouverture, vous dire que le délai de l'élection en 2018, je qui même pas occasion à la Congo, ils ont voté. Les cartes qui vont carrément dans le processus électoral. Mais UDPS a ici que Azali attaché à la valeur d'ailleurs. Donc, Moussou se zati. Donc, beaucoup senti bilé nango, beaucoup découvrir ma soleil belé, beaucoup mona makabo belé donc c'est pour Sabino et l'on labino ma souci banine. Donc, si tu n'abino yango, boyo qui yango, bisous bisous. Bisous 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 bisous. Boulukoutou, Yena Congo Swiss TV. Boulukoutou, ça c'est du bio. Et nous là que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Boulukoutou. Et yoka soya Congo Swiss TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino Holanda biso. Vraiment, vous avez zapété, Holanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza ma solo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe.